Maître. Bonjour. Nakiti. Balobi kokoliko na epona na oka basoso na elengela musinga na tongo. Oh yokakala. On a yokakala réalité à Congo. C'est comme ça. Bon. Koko boy basoso batinga na bango lela. Oboseninga. Nayoki kokoliko na tongo. Yango na bibo na yoka na kiti boy basi batinga na bango. Oyo eza papa na biso. Ye penya bomona ye penya avec soda DSP. Bien formé. Bien formé, ça va soda papa mate. Bon, nano na ngape. Eh, nano na tongo. Non, non, so na yo va Mengala otinda ona nini esa mabe. Wekende, amona. Ilobela bango. Toi kini bakosa kate. Kini abana kini. Depuis mon bout de tika biswawa. Perdement kota. Mais ça me le bitu kana malema. To koma. O penya za ba soda na soda DSP. Somate, na très fort. Sina la muki. Ngayo na sote moni. Donc force ça na. To nga bariki. Baso sabiso ndenge to salaka. OK. O ba yo pena ba ko boma mboka. OK. Yango to te ba on nzembo ya zalo. Mais na okupa. Nzamba batela kabisa. Nzamba obatela. O pe ba soda na soda DSP. Ya Mobutu bien formé. Konzo abazo zelaka ba recruter bango lisusu bazo ngisa bango na nzela po ba onde ba former lisusu bana sika. Ouais. Mboka et avancer. Na bosse te mazongani. Chef secrétaire, chef de l'État. Amen. Mazongani. Manjongani yoki. Ngani oyo kabana kenge na Mobutu. O bazo ko bela ngani. Na bosse pe mwana un peu comme Dieu dongani o fali pour pas boire kaka. Dieu dongani donc il a bossé pe bango te. Na bossé te maman Nzola. Maman la bango penda, maman ya élevé. Oya maman élevé. D'accord. Bossé li bango te, mbana na comme na egwede. Bon yo moko nano. Ngamoko maître Makambo. Maître Makambo. Ouais. C'est pas limba récupérer maître Makambo. On sait jamais un YouTube o ezanjibi TV batala njibi TV partout. On va récupérer de ce oya so ngani aye na koti tokos pour ngani mu ça pour na sala ndama baxile bele passer azali na bien ça ko mu kolo mais force ezana so ya kuta biso ça va ma pamboline on a pour reconnaissance to yebi bango ça ye moi été surtout mo ganga bosse bango mais nzambe abatela bango abata pe biso abata pe moka na ba konza mboko pe bazui pouvoir basala makala bango to sepela. D'accord. Na suka wana ça m'appelle bango nyoso bana ngo beso. Wana ezaki ya biso ba continent biso donc o ba bazali bien formé à la Congo. O pe ba sala ki vanda bata DSP à l'époque ya président naso Mobutu Maréchal o akenda tika biso mais ils ont mon anaka akenda tika biso mais batu na bazana. Dozali. Merci beaucoup. Nzoka le makamindo na été. D'accord. OK mais. C'est plaisir. Tongo etani kishasa makambo. Donc, Natinda Azali. Donc, oh, maître la biso sécurité. Maître Baron Sala Mouta les kawaté. Maître la biso. Alléluia. Donc, maître Fabino, Bonzenga, papa. Donc, au sein d'appareil soutien. Oyo ekona suka awo bongisa oyo mo bilobela maondino ya lina o ana sisi da kotise etikali kaka na sisa nde na mosala boye me bande deja bomonaki ntona bande kosala ba 13 ndenge moko ezela pati na suka omona me nde bomona bonzenga Papa batravailla bien ça va bien bino monka nde bomona ndeni botala ben bonzenga papa alobi akomi na bonzenga papa TV hein TV donc vous s'abonner na YouTube na bonzenga papa TV vous ça na pété hein. Vous s'abonnez à Njibi TV et Njibi TV à maman de 3G, la diva du monde acteur Valérie Njibi. On a.
Donc, asalaka mpe à domicile ayaka mpe na ndako asali torde eza boye bomoi nasimbi miroir boloba oyo aya na salon te nasimbi mpo aosala na kati ya résidence na ndako. bonzenga pafafa asalaka domicile bato nyonso oyo boza na Kinshasa oyo boza libanda Kinshasa so boli bocontacte nga sur WhatsApp naza na plus 283 plus 243 81 340 66 96. Je reprends plus 243 81 340 66 96. Sur Instagram toujours Bonzenga par Fafa, page Facebook Bonzenga par Fafa, chaîne YouTube Bonzenga par Fafa TV. Vous s'abonnez na Bonzenga par Fafa TV na YouTube. Vous s'abonnez vous s'abonnez na Njili TV na YouTube. Bisous, bye.